na bino nyonso bosomba fidélité pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bande ko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bilombo te sika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Merci encore une fois la Dacosta Mondele El Camp notre coordonnateur réalisateur et émission nangai pona musala makaso tozali ko sala. Merci na Papi J directeur recherche stratégique. Merci na osango mokonzi pare émission bangai bande ko balandi lelo vraiment to kitaki penza na tongo pona kokende kokabola biloko na bobila dawa oyezali bongo na kianza na komini ya Ngaba bande kolangai ezali pasi pe mawa tisi ko motema eko beta mayeko sala pasi pamba teto kutara kila mwali kama kasi bande kolangai botala ba malade surtout mwana moko azali wana na ba mama misusu bali la besoin lesungi mingi na lobealité yako na papa wana uti ko bimise bembe ya papa na ye pe akufeli mwasi na kobota nzambe ya lola azana bango to lingala Dacosta to kokite ndeto kataki kasi to kopesa matondo na fondation Mama Boboto Angel Mokako na papa nzambe ya lola batela bino to landala no bisika to kendaki bongo to ya kosukisa 1, 2, 3, 4. Bote bande bola biso tanso otra biso ka moya za population musana ngoko sunga to sunga na bopito to sunga partout yango bomoni to yepe briske pour ko pesa bilo mo mukio to za nango tanso otra biso ka moya fondation la biso sunga yango to lobito ko tesko la bobila dawa to sunga pe yango to ko pesa bilo mo mukio ko pesa bilo po esunga talose ko bata kolia ko bata kolekisa mo mukolo bonzamba ibakaka kopambola Oui, merci. Ok, donc les amis fondation pour en collaboration avec l'Église de la gloire de l'Éternel. Donc il y a Kawana pour soutenir l'Église de la gloire de l'Éternel on a avenue Kanyoka numéro 18. Job 16 bis. Job 6:14 lobby. Celui qui souffre a droit à compassion à son ami. Amen. Voilà pourquoi tu es au Jésus a dit un jour à vie, nous allons à l'hôpital, nous allons malade pour soigner. Nous Jésus, tant que nous allons malade, nous allons soigner. Tant que nous soignons, nous allons m'inquiéter. C'est-à-dire, moi, mon cœur, je dis, pour souffrir, pour nous, pour moment passé. Voilà pourquoi tu es pour partager Nabino, moi mon pied, Oyo Fondation Maman Boboto, na Église de la gloire de l'Éternel. Tu es juste pour nous couper Sabino, moi l'osso, moi sucre, moi savon, moi semoule pour Esunabino, na moi mon pied, moi na enveloppe mon pied pour te couper Sabino. Et ça vraiment eloko moko ya malam. Église ezali bolingo. Alors, tout le monde a acte diabolique. Après, ça vient dans mon qui autre. Voilà pourquoi tu es au cabinet. Merci beaucoup. La tige c'est quand pasteur. Nzambe apambola bino. Komona kobota boisa tellement malamu mingi. Ça on accepte que nous basons na libéré na sanité. Ça bande ko moko biso des églises. Fondation Mama Boboto AM. Ye na mobali na ye collaboration d'église na chaîne na biso Océan du Congo nde bakanisaki toya mapita biso to abana Ngaba il faut to bana biso wapi na Ngaba to ko bimate so to bayana na Ngaba te yango wana Nzambe apa mo Bible zo bande papa lobi évangile ya solo ezo accompagner na ba geste oyo nde lipambo ina Nzambe ezo zala yango na kombo ya Yesu Masia kombo ya fondation Mama Boboto na représentant na bango président ya fondation yeyo azopesa mama moko eloko oyo Nzambe a kaniselaki bango
Nzambe apambola bino papa longola veste blemona na mpenza pesa mama kuna oyo elasi te ke bango nde baza na bozwi ebele te eza nango ebele te eza mokie makasi me na mitema na bango bakanisi bapesa biso bozwa mokie wana ekoki kosunga biso ata lobi wapi paster kadi bozwa mwa envelope wana kozomba ata sikre ya pamba oyo ekoki te tokoki te kosala babi mama toyebi te bitokokai kosala donc moi sikre moke eza koya wana ekopesamela biso papa kadi na kati na bino soki motuka aza na mo adire mpo na bango mpe okokai tokona kopesa bango mwa merci eza na bateyoka mokie osomba ata mwa ji Merci, nous allons continuer à pambola bien au bosali. Donc à bakse bien sûr mi bo continuer au sala ka boya, aux anga te ko bakse la bino ba o etikali. Merci vraiment. Merci Zambia pambola bino. Azong saibele. Pambola bino ebele, ndeka malobaka yangwana. Est-ce que Seigneur Jésus, merci pour la présence de la mission de Sika. Pour Nzambe wa tambola kana bakoya ye assister biso na moment na stokolisa na Sika na kombo na Jésus nde to bondeli to bi amen. OK. Toye kota la bino vous allez église la gloire de l'Éternel en collaboration la fondation Mama Boboto. Alors nous avons maman na biso azalaka na mikilia poto nde va travailler en collaboration na église la gloire de l'Éternel. Toyaka pona kosunga ba maladi kosambela pona bango ndenge Bible zoloba na mukanda ya Job 6:14, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Alors nabi que parmi biso na bato o baza ko souffrir na maladi za ko tungisa bango to ye na moi loso moi sucre moi savon na moi sucre to tie na enveloppe et sunga biso donc to pesa bino pourquoi tout ça passa la Nzambe pour que ma paix pour sambela pe pona bino alors to tika bino ka boité ils ont un cordon na biso oyo akozwa juste adresse on a rekitaka même sur le terrain même koyel juste awa pour ba numéro de téléphone pour na koleka pour na kosambelaka pour na bino. C'est juste, c'est un peu ça. Natiki c'est un pasteur, qui est coordonnateur de la fondation Boboto pour la bande Boboto na biso. Oye vraiment na fondation Mama Boboto AM pe na église la gloire de l'Éternel pour l'andisamana chaîne na biso Océan du Congo Toyota la bino. Mais biso pour la bana na Nzambe toyaka kotala bato kaka maboko pamba te po évangile nde lebi nde wana yango tolingaki lokola boza na pasi bible kotuna nabelaki ese boya kotala ngai nazangaki ese bosungaki ngai tokolobaka te toteya o recevez le miracle sake tosunga mpe yo nde fondation Boboto nde eye nde ngwana na yango nalingi tosambela avant ozwa lipa liboso molimo ezala malamu. Est-ce que toko ko sambela simbaka place yozo kapasi ngala loba liloba moko au nom puissant de Jésus-Christ passage na biso Nzambe en collaboration na yo na fondation Mama Boboto na Océan du Congo et ça la bikamwa libota na yo ndenge toyebo Nzambe tolingi bisiko bazoyo kapasi ba yo kamalamu tangu toko bima Nzambe solution ekota parce que c'est toi la solution
Yonde nkolo na nyoso. Alors maladi nyoso eza na pavillon oyo bazwa lobiko ko ute pai na yo au nom puissant de Jésus-Christ. Bisika nyoso bande ko simba te e bando simba au nom puissant de Jésus-Christ. Soki nzoto eliamaki Yesu nde mutapesa ka nzoto azongi so nzoto au nom puissant de Jésus-Christ. Car les nyoso ya kufa to déchirer yango au nom puissant de Jésus-Christ. Yamba lobiko ko ute pai nzambe soko yambi maloba oyo loba langa 3 fois amen tokei. Amen, amen, amen. Tika nzamba pambola ye. Mutu moka za makasi abetla nzamba mabo makasi. Wana totike sika na président ya fondation Mama Boboto azoleka na mesa moko moko na mbetu moko moko apesa eloko moko moko. Bandeko balandi basungi boza komona ke tokomi na bisika ya bandeko bazali kobela penza babeli bazali baike. Boyebi ete na Congo penza mwa kisi mwa nini ezalaka pasi bandeko bozali ebele na koyo kotanga bakombola bino te bozakala motema ya kosunga ngonga ya ngoyo botinda mwa misolo miike esunga bandeko la biso boko mona bao bakobela na moni pota ya mona na motolo esalinga ipasi na oki kolela bandeko na ngai tozala posa ya lisungi tozala posa ya lisungi la bino babeli bazo bakisi bandeko batelema bazala malamu bandeko la ngai tozali kobelela ba mama oyo bozalaka na Océan du Congo ba mama oyo boyokaka mawa ya Fondation Océan du Congo ya Fondation Mama Boboto bota la passion bandeko la biso bali na ngo balali na mbeto ya l'hôpital bali na posa batelema kasi bakisi makambo biyike soki bosungi bango tozongi lisuko ya kotala bango ekozala bongo malamu na beleli bino bandeko oya mitema malamu lokola Mama Boboto bosala pe ya koleka po ete bandeko oyo nesika bazali bayeba kozwa kisi bayeba kotelema okolo Nzamba lola sala yo ngoma pambola bomo na yo moi loka mufie Nzamba lola asala yo na kombo na Yesu masi. Vas-y, Saché, vas-y, Saché. En tout cas, merci. Na sepeli comment la présence na bino. Ce qui est à la caboue, il est bien malamu vraiment parce que biso nengo tozabo tsape na ba problème peut-être ko zanga bani tout ça. Tant que nous besoin ko sunga biso boye ça la biso peut bien. Na en tout cas mingi ya ko lobezate na sens que en tout cas na sepeli na fondation Mama Boboto. En tout cas etika la boyete. C'est-à-dire bon continuer yango lobi nzambe a sala pe e bakisama et puis nzambe ya pambola bino na sens que ne boye ko sala ngo boye so bolexinga na télévision naza soda me bakibata la ke nazaki na ba problème eta ke soda me nazaki na ba problème fondation Mama Boboto e ko sunga pengai c'est-à-dire peut-être armée pe ko kai pe ko sunga ngate pe sunginga te mais de fait que fondation Mama Boboto e ko tikela ngamo ndambo na zuwana. En tout cas, Nzambe a pambola la fondation Mama Boboto et Kende Liboso. Et c'est la bongo. Et c'est la capone le loté, le bipété, mais en tout cas, il continue. Na sepeli na bino bande ko boye ko kotiki la biso moi eloko wana muke. Nzambe pa pambola bino. Na sepeli mingi na mamande na moni pe bande ko nanga. En tout cas, na sepeli pe na pasteur Nzambe abatela bino lobi et continue à ebile. Merci beaucoup. Que Nzambe a pambola bino. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ce pasteur Jean Sana de la 30e communauté pentecôtiste. Juste pour vous dire merci de ce que vous avez fait. Vous avez accompli la mission que Jésus-Christ nous a laissée. Pendant qu'il était sur la terre, il a dit lorsque j'étais malade, est-ce que vous étiez venu me visiter? La raison pour laquelle j'ai béni la fondation Mama Boboto pour le geste qu'il a fait envers nos frères et nos sœurs qui sont dans le lit de maladie. La raison pour laquelle j'ai béni aussi la radio qui est devant nous et la télé qui est accompagnée la fondation Mama Boboto
la grâce de Dieu et la bénédiction de Dieu s'ajoutent, s'augmentent toujours dans son programme et dans ce projet. Que Dieu bénisse la fondation Maman Boboto. Maman, c'est bien été. C'est bien bâti là, les bouées. C'est bien rouleté. C'est bien qui va casser. La mandoya l'église kuna, c'est ce que j'ai. C'est ça bibois. Merci mingi penza na komona bino fondation Mama Boboto to sepeli mingi po liloba nzambe yango ndezo pesa biso ba maladi kimia. En tout cas liloba nzambe tozali na posa na makasi vraiment na nde botei biso botei ba maladi et pesi biso esengo mingi boko bana musana bino nzamba batela bino pambola bino. Merci fondation Mama Boboto to sepeli mingi. Éternel Dieu de grâce, Seigneur Jésus, tu fais toutes choses pour un but, Seigneur, pour permettre à Nabiso Koko Manawe Sika. Libéro bien que Sika Bozota de Tambe Pesameni. Bonde na Kombo na Yesu. Je position Sika Oyo. Moi, je suis pour ça. Ah, ils ont la bonne gloire na Yo, na Kombo na Jésus. Amen. Ok. Vous allez, Église, la gloire de l'Éternel. Ils allaient na venir Kanyoka numéro 16 bis. Vous allez accompagner en collaboration la fondation Mama Boboto. Alors, tokitaka na bopito pour la kosuma tabatou baza malade. Topesa kababo moi sucre, moi savon, moi semou, moi loso pour esuna bango. Tout semble la paix pour la maman de quoi vous allez à ça dans par la grâce de Dieu nous avons mis à Tinda Kibiso Lelo tout qui est dans l'église tout qui est dans l'hôpital il y a maman Bobila photo sur la bino de moi quelque chose où il colo a évacué couper ça dans ma bouche on a des choses voilà pourquoi que je dis ah c'est le photo tout que ça bino mon que on a qui alors la tige c'est là Pasteur de l'Opinga, il y a des coordonnateurs à la fondation Moboto pour Alomouké. Pas dans un même botte de Bissot. Et le collègue Nzambe de Sénat Moïsate. Surtout qui s'attend pour ça, il y a Nzambe. Il y a un autre côté la Bissot le mais avant, il y a un souverain tout ça. Il y a un souverain qui s'attend Nzambe. Peut-être bon de la naïe l'homo. Parce que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et moi, je sais, est-ce que tu as dit qu'on a tout semblé la bouquet? Tout bon délire. Seigneur Dieu, merci, il sous la pavillon, oh, il va nous faire la million d'années. Mais il faut que tu sois pas la million. Et je suis à la pas moi, si on a parlé de la maladie, la perte, il y a ça. Alors, si je puisse seulement toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. Il y a une guérison, on attaque la pavillon Oyo. Pour que Nzambe, s'il a effacé l'acte dans les ordonnances qui condamnaient, qui subsistaient contre nous, il a dépouillé les autorités, les principautés, qui les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant par le roi. Yahweh, Awa Babeli, Bazami, Sato. Chiffre 3, c'est chiffre résurrection. Dans l'objet malade, Tikabango, au nom puissant de Jésus-Christ. Bon, moi, il n'a pas eu de malade. Bisika Mikou et les Maki Mikou et Zomakas. Bisika Nzote et les Maki Nzote et Zomakas. Donc, on a l'hôpital, les pessimistons de là, c'est l'hôpital, il dit que Yesu, Yo, Obi qui s'appelle. Les médecins sont l'éternel qui guérit. Parce que Souenza, Menaminganga, guérison contre pas, il a eu au nom puissant de Jésus-Christ. Na lingina yo kasaro ke na kati na pavillon oyo mutu moko atikala ki ate bango so abima ki bazona amen pe ko mona ko pambola makoza nzambe tozo ndimela yo poza polo yo mutu simba ki mutema fondation Mama Boboto pe na chaîne na biso c'est du Congo on ndimi to travailler dans mon église la gloire miracle les impossibles face aux nzambe ici comme malade des akels libéré bandeko libéré corps âme paix esprit na Congo de Jésus-Christ. Passage la musique qui est le mot la Dieu. Na Congo de Jésus-Christ. Amen.
merci. Cordon la biso, Combo la biso, président de la fondation, Azoneka, Otika, chassé Moko, et pas une de Moko. Après, ce moment, je vais parler de son bataille sans communiquer pour le logo Makasi et Zaché Nakatiwa. Eza na vie yango nzambe vraiment apambola yo nzambe abatela continue kosalela nzambe eloko malamu eza yango wana mwana oyo boti nzambe abatela bino mobima malamu na kimia nzambe apambola bino eske mama moko akoza likambo ya loba merci mingi bazopesaka merci balobi nzambe aleka vraiment na kopambola fondation mama boboto nzambe apambola yo na geste oyo bosali bazosenga kaka ezala ya liboso me ya suka te cela veut dire continuité kotala bandeko mosusu baoyo mpe baza na pasi kosunga kaka nde nzambe akozanga te kopambola merci beaucoup. akufi na pavio ya mama oboto nzambe abatela biso kala bino au nom de la fondation Mama Boboto et Église la gloire de l'Éternel. Tatambolaka na moi quelque chose pour na kosuna bandeko baza na ba hôpitaux nde lelo kolo amatiaki biso motema ya kovisite bino kotikelama quelque chose mpe tokosambela mpe mpona bino moni bibelobi moto aza kosuki aza na boya ya compassion ya moninga na ye alors bino koza baninga na biso toye kopartage na bino na mwa mokie oyo ekolo amatiki na maboko na biso alors elo tokokolobake na nyonso tu nzambe aleki nyonso tu kotia elingi epa na nzambe nzambe aza na makoki ya kobimisa oyo esika ozali na hôpital okroire na nzambe un jour jésus azoteya maloba na nzambe amonaki mwana mwasi moko ya kogumbama asambelaki mpe te na ye mwana mwasi nazoya komama alors l'esprit qui est en jésus c'est le même esprit mpe eza kati na biso alors on va prier pour vous seigneur nabozalaka na kondima nzambe aza na makoki nyonso amen amen. Église Nabiso, la gloire de l'Éternel, est située dans l'avenue Kanyoka numéro 16 bis. Je crois notre cordon à Koleka pour l'adresse de Bino, pour ça la suivi Nabino, même dans le niveau Mandap, pour la Bino. Pour la monopoliser Malobate, ainsi que si le pasteur, on a le coordonnateur de la fondation Maman Boboto pour aller moi et l'autre moi. Ebi eza pasi na chirurgie koleka parce que nzela ya opération eza pasi nga naza na ndeko na bino na ndako bauti koopere myome sikoyo donc pasi ya pota wana moto azoyoka pasi koleka yo aza te yo ozoyoka pasi osiko pasi ozoyoka wana nzambe atindi biso na fondation Mama Boboto na chaîne na ye ya Océan du Congo mpe na église la gloire de l'Éternel toye mama oyo na mobali na ye baza na ebele te me bakanisi mokie biso lokwa toza bana ngabo tolobi eloko ya liboso tokoleka na hôpital na biso ya monene yango toye toza na eloko te mokie oyo eza yango tokopesa me eloko eleki makasi nayebisaka bato nyonso tu le médecin soit mais c'est l'Éternel qui guérit okoki kozwa loso ojeta makasi ya kolia mais soki nzambe apesi yo makasi nde okolia yango malamu eske tokosambela mokie nzambe tala bamama oyo baboti na pasi ya mbeli nzambe
mais nkolo otindi couple oyo mama boboto baya kotala bango bible elobi batala bato baza na pasi bango base kompase na bango nzambe toye nkolo yo na namona to bandi eloko moko nzambe okomi na nzela olembi te osalaka eloko okoma nango ntina suka yango lokolo odingaki bazala babota césarienne bazala baopere nzambe na ngai kolisa pota wana longola douleur pota eyoka malamu bakangi basinga mesinga solo eza yo makila na yo esukola corps ame mpe esprit na bango mpe lobiko yo nde nzambe osaka baopération sa cicatrice opération esalami cicatrice nango nzambe limwisa yango mpe kimia oyo ezala atiki bango epai na yo eloko moke bakozwa kowutela fondation oyo epambolama papa médecin directeur mpe bajean nyonso tu ya hôpital oyo bamona loboko na yo passage na biso eza passage mo miraculeuse mpe bénédiction etikalaka bisiko na kombo na jésus christ nde tobondeli amen yaya eza mamoko moko lokondeli nzambe apambola bino bido mindele abe mindele abele komona makobele mindele aya za nzende vrai chéri bandeko balandi bolandi wana na bokebi babeli wana bazali na posa na bino. Merci encore une fois la fondation Mama Boboto tika nzambe ya lola apambola bino la complicité na église la gloire de l'éternel na lobaka pasteur Didier soki babeka esango mokonzi po etali tata ya Boboto ya motema malamu pe kaka ye wana azali vice-président ya fondation Océan du Congo. Boko mona Océan du Congo boni azali na complicité na ba fondation biyike pambate epai na biso to la kalokoso te epai na biso to ko bundele kolo epai na biso to ali biso to nyoko kasi bayi ya Congo basepela tokai pe kosala pe misolo oyo Mama Boboto atindaki ya fondation na yeto tiango la sali beka na baninga mususu basala kasi biso to alite to ali ba ventriote te to ali ba patriote to lobi mama akangi motema te na molonga liwaye na fondation na bango Mama Boboto pe bango wana balakisi Boboto kasi bino botikali bande ko ya fondation Océan du Congo oyo ezali misala ya maboko la bino ba mama misusu pe ya mitema mawa bana wana bazala besoin ya soins médicaux na boye to boyeki kozwa bango ebele po ete bazali bato esalaka pe mwa soni mwa pasi kasi na lokuko baleli ebele yango moni tolobi to tombola mingongo bandeko oza na lisungi bobenga lokola mama wasungaka Jérémie soki bozala lisungi bobenga ezalaka longo ya mingi te Mama Célestine Lokalemela bato wana bali na posa nos États-Unis d'Amérique Célestine na biso mama na belela ko tango nyoso ya France mwasi ya nguya Béatrice Anita babe ifoku yo moto mama ja assalamu alaikum na ba musulman nga Chantal Tambila boali bayike mama Sidonie na ebiete passe yali boali bayike bandeko banga mamu ngala tala misala ya maboko la biso ya fondation o esengele sala mingi ya kolobezali kasi pona ngonga dans le bateau ya Boboto ba papa les grands zingankuvu ah petit frère propre José Lomami qui l'aime plus 49 bokile le konde fa pekato mama ni mbenza misala onde bilo bokoluka to sangisa maboko na fondation Mama Boboto na fondation Océan du Congo papa Edgar Wamba misala yango to sunga babeli oyo bana besoin ya bakisi ba ordonnance kunezaka kisi na kisi mwana ona musu motolo epoli boko mona mama na ya leli alobi mama soki bosungi koza malamu kasi ndeko nanga tango ko kele kolia ndeko musu wa kobela mbongo wane ko sale lokote mais tango longoli ata $10 na yo José Lomami alino moke monseigneur liso ya nkolo misala ya maboko no yango bosunga Ernest Dila la nouvelle force grâce à Tela Umba la zobela belo mama social Juju 5e race Blanc et Bengo misala oyo ndebo sunga
bana oyo ba mama oyo ba ndeko la bilo bomoni balali wana. Merci encore une fois na fondation Mama Boboto. Merci na yo Angèle Mokako na molonga na yo papa Emmanuel otangisinga pinzoli. Fondation Océan du Congo oyo makambo to salaka tala baninga babandi na complicité na Océan du Congo na église la gloire de l'Éternel to simba loboko na loboko to sunga po ete nzamba lobi bakotuna yo nazalaki malade est-ce que yaki kotalanga na haki na nzala est-ce que lesaki nga nazangaki esika ya kolala est-ce que opesaki bosunga ekozala malamu mingi Congo ya sika groupe ya pression ba pression na bino na kosunga ba maladie oyo nde ekozala malamu. Chancelier ya Amsterdam, la classe et la différence. Claude Monk élégant, Claude Montana de Danemark, la Belele Bino, na lingi bo benganga avant tout ça novembre. Tozonga les sous sur la Dacosta, tozonga les sous sur l'église de la gloire de l'Éternel. Tokende kosunga. Batuana ekozala malamu. Nzambe ya lola amona bino. Bengangai poto sunga. Ko benganga te polo balanga bilobela ekozala nango tina te. Papa Henri. Docteur Jean-Robert Ngola. Oyo misala maboko la bino. Papa Alex boale belé na bengi bino nyoso liboke. Tosala Nzambe akodélivrer biso. Dacosta tosuki la biso. Soki yeso komite tokomonana.